Sans plus tarder, nous allons bonjour papa et Kamba. Bon, depuis de l'autre, je suis pas au cours de la mabélé là-haut. On a un phénomène au lieu, les autres publics qui traversent un phénomène là-haut. Donc, ceux qui ont sur le corps, ceux qui ont mot d'ordre, ceux qui ont état d'esprit, on a invité. Donc, on nous a bandel séparé. Invité, pourquoi bandel séparé? Par rapport à quoi bandel séparé? Vous comparez bandel à Paris, pourquoi? Donc, tout le monde a dit ça. Il y a des gens qui ont expliqué. Mais le rôle à Awa, vous avez un siège de la bandel séparée. Bandel séparée comme une association, on a un siège de la bandel séparée à la ville de Machi, la Toison d'Or. Toison d'Or, vous avez référence à bandel dessus. Vous avez fait niveau de la papa et dit, la fait niveau de la Serge Makoso, on va nous attendre de gérer ici. Sans plus tarder, tu vas se déplacer plutôt comme à la Toison d'Or, c'est pas que le voit dans la de la masculine sur bandel séparée. C'est par rapport à l'état d'esprit. L'état d'esprit parce que le slogan la mission est à moi. C'est maintenant c'est pareil parce que mentalité la mission, tout ça est un peu différent. La bataille soit comme une chose. Mission à partir de la mission, oui, aux gens ils s'abandonnent, maintenant les arabes. Parce que Bandalou, moi, mission, et Salami, le 8 décembre, ma place c'est Marseille. Encore la mission, va évoluer. Les arabes mettent la mondaine, va faire la mondaine. Dans mon lobby, mais na maele wa biso vite tozo na bandalunga awa na bandalunga toza l'école moko monene tosala na
mayele la biso bana bandal comment on va essayer salon de bandal salami na l'état té salami na mbongo ya biso chaque malembe on habite dans le paisika na zalaki pona na bandalunga na façon que to mayele so maman le bino kuluna ko sepela le na pesi ma capitaine Zuzi ma commissaire la biso bandalunga aye ko changer ma mbele parce que mon que bandalunga il faut changer donc ya mona bandal les akanga kito merci bandal les est-ce que on va que bandal les ala commune ya kito ma reste les kito ça peut ça la voilà limité dans la commune ya kito ko biso no ça peut ko na kito peut bandal les ali na kati ya ville ya Kinshasa bandal comme Paris ezali na kati ya mboka France bandalunga ezali na kati ya ville ya Kinshasa donc bandalunga ezali commune lumière donc ceux qui nous ça y est la bandal a rejoint moi mayele a rejoint comment vivre parce que dans le temps même si ko venga rabonne et vie émerge tout ça bandalunga au monde est différent na kozala nae kosolana batu tozali tolérant tolingi pe église nyoso tolingi bondi binyoso tozali ouvert donc muta bandal alata kilote alata nini il est plus à l'aise sur la tiamo na commune sous atobele la mais biso na mayele na biso le 5 bandalunga et que toujours boso kozala Paris c'est pas car ya kozala tout refait parce que Kinshasa va tout refait les alités tout refait les alliés na mboka mususu na biso bandalunga na biso tozali un peu différent yango moni bato belé ba komi kolinga kowelela biso to kowelela parce que les alliés état d'esprit merci en parlant des écoles ndenge papa ekamalobi na mwana kini na convaincre ndongo lotala biso sokaza otanga bakomi wana en tout cas na convaincre moi que la bonne école est la bandale parce que si donc la bonne école je parlerai peut-être de l'unité on a l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité mais tant que vous avez comme l'école franchement la bonité la bandale par contre comment la bandale alimbisanga sana ko lobona pe banduka ko telema ba ko misusu bazala ka te ko mo telema na ya matanga na bandale na kima na bitu ko ani tuno le kama kasi donc et là on les autres que la maille donc ça qui tente de filmer la terrasse tout la bandale donc filmer la foule tout la bandale total la maille ouais kaboni gebe na bandale moi la meli coup que bandale c'est Paris moi ça me fait pleurer total la guerre na Kinshasa au peu bisu sur camp de la commune bisu et l'équipe bandale de musique en parlant des écoles papa Kamba parle s'il te plaît le voilà et qui doit pouvoir la force la moindre école est convaincre là la bandale c'est pas normal journaliste na moi ma névrologie dans le lobby que bandale c'est Paris même école na lobby boye biso na kati ya bandalunga to sali école na biso population to sali école na biso o to benjango institut salon de bandale ba comme biso so otangi c'est pas un problème et ça peut-être pas particulier entre autres mais biso population to tient libanga moko sima moko to tongi école to sali depuis 1773 ezali awa na bandalunga comme nango institut salon de bandalunga oui l'état a fait ça par moyen mais biso bata bandalunga tant que so bandale c'est Paris biso peut te rechanger bandalunga fait comme plus que Paris parce que bandale lelo ezali na superficie à 6,28 km². Donc ça la facilité ça la plus que mboka mususu to kutanga Paris mais à partir de biso to kosenga été to kosenga été on va pendant 60 minutes donc on les manong là on a fait une lemba ko lobate donc on les manga pour convaincre que jamais que bandale c'est pas d'abord on sait d'ailleurs on dit changer bandale là je peux accepter mais on l'a mukaka na tongo comme si bandale Paris ça ne convient pas à part papa Kamba tu as mis le mususu voilà azali gérant azali président azali nyonso comme les papa dit voilà ça azali gérant comme on a dit makambo na Sanjana gérant ya Transandor à la bandale c'est Paris joue en plein c'est par rapport à l'économie sur président Julien Piana alaki le beta na Zénith na Poto ba combattant sota déjà ba combattant ba mundisi ba bien obeta kuna te tanga ye awa bete conseil municipal amoni esale réussite totale abi après tout bandale c'est Paris attends na beti na parité mais le ko na beti na bandale na municipal na sa réussite c'est que na ça na bien voilà mais si le gars on est voilà la CPI parce qu'on reconnaître que je n'ai pas la bête à la photo à ce que passons avec la photo à bête qui n'a pas c'est référent qui là c'est bon mais il y a le bac qui n'a noté qu'à partir à l'élo je suis venu pour baptiser commune comme Paris n'a plus la conférence
bakomisi yango lokola nyongo bato bakomi kokunda bato bakomi koswana oyo communauté c'est livre communauté c'est bandundu bandal c'est Paris oui bokomisi yango na sasa te la confusion dans la fin de la banane la fin de banlieue la fin de Kanamasina la fin de banlieue la fin de Massina mais par rapport à Doja Moninga dans le banane c'est Paris exact Kandawana soit dans les hommes combattants on va tailler ma politicien on va tailler musicien et c'est le musicien on va tailler par rapport à quoi il y a comme des bandas c'est Paris quand on appelle la zénité on a bêti là le côté bandas c'est Paris alors moi voilà banine mais les sachets en Nenke, même belge, dans le mois Gombe, à l'époque, on s'appelle Kalina, distraction Zaki Awa. À Kena, Kassabou, le Wabé, Kalabazabé, Denal, Aïe Awa, à Monigeno, voilà. Papa Liboso, la Siki, à Tara piscine, Awa na Bandal. Papa Liboso, comme on est, la Siki. Chibaye a confirmé un mot. Alors, le combattant attaqué, c'est le madame. N'a dit que non, n'a évité. On a intérêt, on a besoin d'intérêt. On a la musicien, la musicien. Il faut défendre le musicien. Nous va combattre. Pour combattre. Politicien, maman, ce qui vient au moment de la binoté, on a m'habité. Mais, il y a la bandale, Mampata, Sylvie Mampata assistante, Asali ONG, à Kata Bandale, Mampata assistante. Ça, ça va à la bandale, et ça va à la montée. Prévenez que non, et le Goana, au moment où elle a vu le Lemba, au Tchao, bandale, c'est Paris. Et tu la bombe. Maman, à moins que maman a donc katakatanga mingi donc là il a la libre point de vue là maman a donc katakatanga mingi biso na bandal to sali maramedele moi même to sali na bolingo parce que bolingo ils ont poussé biso que to soutenir commune à biso malgré tout ça la divergence entre autres c'est une divergence politique religieuse et tout alors la bandal to zo yamba mutunyo suppose la MP aux en opposition de la Tina Bolingwana à partir de la biso to telema dossier to zo to lingi ko zo bandal et ça la diriger pas moi na bandal to lingi te que mutauti na commune mo ya diriger biso yango to ko ba ko to beta sete na élection oyo ko zo ya to ko bimisa mutu bandal ko za na souci ya bandalumwa to za na bango ebele ko baza na mayele ko baza na kwanya ko ba yebo sala mingi donc to ko sala ebele ko na bandalumwa parce que bandalumwa ko na ko sala exemple du militaire to za premièrement to za na piscine municipale to za na babenga na Kospaki première piscine o ezali piscine olympique o ezali ke mutu sa sokolaka na bandalumwa to za na moyen ya kozala mai ya biso parce que to za na ba rivière ebele na bandalumwa to za na facilité ya kozala électricité ya biso o biso mo to zo gérer donc na asile ke to zo sala mingi mais mutu aza na commune na biso azali mutu na biso te yango komona ke ba mai tondi auti commune mususu oyo esengeli ke mai ezalaka te oyo nzela eza malamu te yango ekopomela biso bandal esengeli ezalaka dirige mpo na biso mpa na bandalungwa parce que moi je suis né à bandalungwa koko nanga azali mwana bandalungwa papa nanga azali mwana bandalungwa leloka ndenge olobi alobi soki bandal ne bamai c'est parce que soki lelo apesi bandal na makambo na bandal soki adirige mabe ozala desu te oloba lisusu est ce que bamokuna libiso eleka ozala dirige na makambo wana na bandal bazaa kodirige commune. Merci maman, c'est pas la question na repesa nano na gasi ya maman mapata donc azali mwasi azali na bwanya donc moi que biso na bandal zo pese mapoko ezaka te ko bandal c'est Paris oui to ni bien mais son alors ça la misala moi ça ouais raison
alongwe awa na bandalungwa ate kotongela bato ya kuna ya ngalema bazo ekole batanga parce que biso toza nango ebele tongeli bana ngalema kuna na mbulu mama asali fondation esali ekole nazongai na motuna na ye tolingi bandala ezala dirige mpa na mpona bandala mpona nini parce que mwana kaka moto alingaka papa na ye e papa mpe alingaka mwana moto azodirige biso na kozongela aza mwana bandalungwa te totuna boye bambongo ezokota na matanga tolelaka mokolo nyonso na bandalungwa mbongo wana ekendaka wapi mais mpa na biso soki tozwi bandalungwa na biso tokolengela yango bamai oyo ekozala te to bandalungwa ekozonga ndenge ebanda na 55 na gombe noir azalaka te mais naki awa na bandalungwa évolue noir azalaka merci pour la question parce que dans le moment comment la côté que la maison communale na biso au moment na ba pelouse ezalaka au côté avenue munene pelouse ezalaka mai etele makate tangi muto lokola papa beti ya bantu pe asona papa wana azali papa na biso bandalu asali kitoko tokena papa manda kitoko biso na bandalu awa terrain municipal matite ezalaki pelouse mais pelouse ala ekei wapi totuna na pelouse ekei wapi na bandalu tono sakana lelo bana basakanaka te ba terrain bateki yango bandi depuis je suis chitro depuis 97 bandalungwa ekei na mabe 17 ans yango bandalungwa géré. Merci de répondre à la question. parce que dernièrement ça n'a pas preuve c'est qu'il y a un bourgmestre au hasard il y a Bandalunga et l'autre de mon côté mais Bisso plus que Paris on a nini tozali na mayele tozali na ponya mais tozali na polingo ya Bandalunga na Bisso donc lelo tokozongela mingi Bandalunga ekozala pe liboso mpona lobi moyo soki okei na balabala monene wa Kimbondo balabala wana ekomi kotonda mpona nini baninga ya ngambu mosusu wana ya ngiri epa bakimbangise batongi esika bakokotonga te or ezali demarche oyo bourgmestre solo akoki kosala na moninga na ya ngambu epapa mponi okoki kotonga boye bana babenga na gouverneur de la ville pas pour gouverneur comment moto akoki kotonga esika mai na biso elekaka mais moto aza kosala eloko te mais biso avec totie mwasi na biso mama na biso mapata totie avec jibe piana totie avec Alexis Ketebi député na biso oyo ya Bandalungwa biso nyonso kopesa mapoko parce baevre eza ebele na bandal n'est pas que bovota badéputé bozala badéputé na bino baa na parlement mais badéputé na bino mosani bazosala oka bino bala bandal bolelaka bokundaka bolubaka sioka bosala pourquoi omona bango te mpe bango balobela kuno o bango bazala kolobela ah merci la question maman bato wana bayaka kaka ntango ya campagne bayaka kaka ntango ya campagne bakosala neti ngai nazali awa nayebi te so moto akoconvaincre ngai bango nyonso échec bango nyonso basali eloko te échec napona nga kotanga bakombo mais bana badéputé nationaux oyo bazalaka na Bandalungwa oyo esali ke bavote na Bandalungwa alongwe Bandalungwa akofana na commune mosusu nakoregrete parce que Bandalungwa ezali plus sécurisé lelo tokopesa soki mbote na mama capitaine Njuzi aye kolakisa ndenge police esalaka mosala nango lelo na Bandalungwa nga nakimaka mbangu chaque 5 heures lamuka moto akoderange te mama Njuzi mama capitaine vraiment na sepeli bato wana oyo tokotaka bakotikala kosala eloko te bayaka susu te mais biso avec mayele na biso
avec baninga na biso lokola ya muchanga ekili tingitingi ape na biso ya kebekebe biso ekili songisongi tokosala mingi mpona bandalungwa na biso ezo na ndenge ezali badepute wana boya na biso te na bandalungwa toza mpe na ntina ya parti politique te biso moko tokoconstitue parti politique mpe tokolonga oki ndenge papa ekamba lobi donc bango bakokotaka lisusu te ana besoin député te ana besoin parti politique te bango moko bakomisunga na main dans la main mpona commune na bandele ekende comme ça papa ekamba yo ope na rike dans quelques minutes okina bango bana biso voilà na kaka moko baladeur biso la thème na biso alelo ya bandele Paris ozwi kaka okina bandeko moko moko nikontape sakile oyo angajeka na ndeko moko kasi loka oyo biso kokuta dala ngana olobaka nde babike bandele ezaka bongo eza bongo mpona nini obande eza Paris po eya Paris na sansi nini ona sansi na nini nde nini te bango bamona biso kuna te bamona biso kuna te bango nde bayaka na Paris nanga bibanga c'est Paris biso toyeba na bango akokana biso bango bayaka okasa Bandal c'est Paris et bangisa nango no mutute Bandal c'est Paris eza nango ga état d'esprit parce que totalaki Bandal ndenge se fonctionnaka na ba jeune garçon na ba jeune fille na ba papa na ba maman na environnement oyo tosaleli totalaki façon Paris po pene ya Paris na kati ya France capitale ya France ndenge bavivaka ndenge ambiance ezalaka ndenge gete ezalaka yango mpe biso na Bandal tomonaki biloko wana tu Bandal eza koremplir yango topesaki slogan wana Bandal bandeko ya Paris Diana bandeko ya Paris Natacha Boteja bandeko ya Paris Julie Poutou bandeko ya Paris bien na Jean Bosco Makambi ya lobi Bandal c'est Paris par rapport à la Bandal dans le corps parisien yango na bango mpe lobi Bandal c'est Paris wana ça m'engage pas ça m'engage rien bonjour à toi mon papa Daniel donc je vais pas donc comme je l'ai mis pour la dernière c'est Paris et ça en état d'esprit. À comprendre des débats de polémique et alors là que Lolo eza Dallas. Ton imam va dire aussi tout peut se monter. Toi lui aussi tu vas sala de Lolo. Toyo ka étudier la valeur à monter la chambre. Depuis chambre zaka to mona mo marque ja. Si la valeur monter la chambre. Les valeurs de PCP monter. Banda to chambre kama. Eza état d'esprit. To bandi makamusiko même à Paris va envoyer plus après parisien. Pareil to maman. Nous avons besoin de faire bande na boka bala bala na nima ka boka malobi nous avons pas passer baninga somo na bandal asuma na bandal makamu se rechanger na makamu matera c'est ba oui foto nima eza lukudate na bandal kaka mikolo yo ya de télémisi makamu bandal c'est pareil sans polémique eza mo sans polémique ba bande ba wana te eza kaka bandal c'est pareil ba tout ba nima kaka yo tembe tika tembe Bandal c'est Paris nalobi Bandal eleki bakomi mosusu bango bayaka epala bino te bino nde boyaka epala vraiment soki olobi ke Bandal c'est Paris nga comprendre te sikolo lobi naboyango naka na miso okanga parce que je me demande ta Bandal c'est Paris c'est par rapport à quoi il y a rien à voir que Paris tu vas France que tu as la RDC que Paris que tu as Bandal il n'y a rien à voir parce que ma venue à la Bandal la parité vu propriété vu social ou bien quoi donc il y a rien à voir équilibre zaté correspondance pesate alors comme on se toujours dans l'ignorance que vous voyez Bandal c'est pas donc on a toujours Ramadan c'est le Bandal Paris
y a des gens qui se retrouvent ici, il y a des gens de Lemba, des parties qui viennent se retrouver à Bandal. C'est Paris, pas par rapport, il y a tout Eiffel. Par rapport, il y a l'ambiance autour d'ici. Par rapport, il y a plein de choses. Il y a l'ambiance, il y a des terrasses, il y a des musiciens reconnus, il y a des stars qui viennent d'ici. Bali, Weraji, mais voilà. Pas par rapport à tout Eiffel. Voilà. Donc, ça n'engage rien. Bien selon le groupe Bandal, c'est Paris. Par exemple, les musiciens de l'air. Bandal, c'est Paris. Près de musiciens de Paris. Les musiciens de haut, en plus, c'est Bandal. Voilà, on a qu'à Paris, mais on va limiter le là. On a qu'à Paris, quand tu vas parler bien, tu vas parler. Donc, quand tu vas parler, ta maman a foutu une bobane dans la terrasse. Est-ce que pour la ville, le Bandal c'est Paris? Ce qui Bandal c'est Paris, c'est par rapport à quoi? Et là, on dit que le Bandal c'est Paris. Le Bandal là. Eza Paris, Bona, Mise Bima, Madame a petit étage, il y a bien, oui, tu as ta classe, Madame c'est Paris, Sokei, oui, attends pour la CBT, Maï, n'est pas comme nous faisons la maman, il y a des mamans, pour la on bête dans la qui monde de la donc bête ma musu donc ma sauté pour la mona qui nous les bêtes qui jamais Paris m'a été le matin à Paris, oui, et les caca. Oui, Bandal c'est Paris. Bandal c'est Paris. D'être côté story, j'ai oui. Si carrément ma costo, Bandal c'est Paris. Le Balarami, il était dans la carte à Paris. Le Bami, milité, mais dans la carte à Paris. Le Balarami, il était dans la souris dans la. Ok, donc maman Bandal c'est Paris par rapport à quoi? Bandal c'est Paris. Ndenge que Bandal ndenge to Bandal to botami à la Bandal to kol na Bandal. Bandal na biso za commune moko. Eza parmi ba commune, eza commune pilote. Ya ba personne Bandal c'est Paris. To ici ba star rebelle na kata Bandal. Siko ya moi commencer à jouer nini parce que ko sentir que ba la Bandal. Pour la nuit. Mais tant que musicien wana oyo babimia oyo bokobine na mokili mobimba bauti na Bandal c'est Paris. Jibe mo rappelle Bandal c'est Paris. Yango la fait Bandal c'est Paris. Ok, tu continues la maman Kuna. Maman Bandal c'est Paris par rapport à quoi? Yo lobini. Bon, ngapona ngati Bandal c'est Paris. Oh tout le monde tobotami na Bandal tokola bien toza nanu propre basi ya Bandal baza propre baza kitoko na mibali na biso bamito en tout cas donc batia biso à l'aise bamosusu bamisia biso bauta libanda po bazwa succès po aya kofanda na Bandal c'est Paris po ayeba yanga biso tokumisaka Bandal na biso foto aba na Bandal eza propre eza kitoko basi ya kitoko mibali ya kitoko Bandal c'est Paris namoni yango Paris po un an nabotami awa nabotami awa epuis soki nabimi na ndako naniataka makadame fi place na kozwa taxi naza likolo ya makadame yango nabenga yango Paris natali mpe baintellectuel baza ebele na Bandal bastar baza ebele na Bandal donc yango omoi nakumisaka toujours ke Bandal c'est Paris po tozali bien ya bien
que na commune mosusu te makambo nyonso asala na bandalungwa naza na ntina okende commune mosusu te soki otali bato nyonso bazali awa baza mpe baza biso te mais yo oye komena masanga toasoto eza na bandalungwa mena masanga kuna na commune na bino kana komena masanga na toasoto nakomena masanga eshe ekamba nakomena masanga epa ndeko na ngai edi nakomena masanga na bandalungwa me nakomena masanga esika mosusu wapi biso toza tolérant bango baya na bandalungwa baya kosomba bandako na bandalungwa baya kozwa lumière na bandalungwa mpo bandalungwa ezali lumière so tokende na bapoliticien na kotanga ye grand leader oyo opposition Etienne Tshisekedi azali na bandalungwa ndako ne eza na Sikasavubu tokende Mobutu Sese Seko ndako ne eza na Kingondo tokende na Koko Ekamba ndako ne eza na bandalungwa tokende na Mulele Pierre ndako ne eza na bandalungwa tokende na Bombokolo Kumba ndako ne eza na bandalungwa tokende na Koko Ngulu ndako ne eza na bandalungwa totanga sunani bato bakodige biso bango wana donc biso tokoyamba bino kasi toza tolérant otia makeye na bandalunga biso mpa na bino tokoya te mais biso mpa na biso akoya boya kozwa basoins médicaux boya kozwa éducation boya kozwa maîtrise en vie boya kozwa nyonso na bandalunga tokoyamba bino kome eza te alobi ya koya epa na bino te bozela ye mokolo moko te epa na bino pas la parole à lui, alors tellement la slogan à loba ngai na kotambola na bandalunga soki bandalunga ezotambola malamu te nasengeli naloba mpo naza libre ya koloba donc moto akotinda ngai azali te biso tolobi boye toza na ntina ya parti politike te toza na ntina église te tokoyamba moto nyonso mais bandalungwa bientôt la ekozala dirige epai ya mwana bandalungwa oyo aza na kolinga bandalungwa lokola bakoko na biso koko manda toza na koko vita awa notable moto mayele toza na koko beti bandalungwa esengeli eza dirige pa bato wana nakopeta mwasi te soki okei na bloc commercial omona poto moko eza wana poto électrique bus ebana outa bandalungwa awa si centre ville biso ezali rechargeable ezali avec électricité donc ezwi électrice mama akokende kotala ezwi courant ekotambola bandalungwa ti na ville ekotelema kaka na ville mais bakomi mosusu mpona nini bozala nango je ne sais pas mais biso na bandalungwa ekozala dirige na mwana bandalungwa oyo alingi bandalungwa ozala mokongo ozala moluba ozala wapi me bandalungwa esengeli za dirige epai ya bato ya bwanya mpe ya bato ya bolingo il faut moi la bandane à diriger la commune à bandane. Aux gens en particulier la bourgmestre wana to aux gens la bandane. nakopesa papa bourgmestre mbote papa Antolo Ngange aza moninga papa na ngai nga papa na nga comme na Guy Ekamba aza na Bruxelles babengaka monsieur le gouverneur à Bruxelles naza na likambo na papa Longange te le papa Longange atikela biso bandalunga na biso atikela biso bandalunga na biso tosala ngo na ndenge elongo bani soki azali na susi ya bandalunga mbongo kote ebele na maboko na ye asali na mbongo wana nini azosala mpe nini na commune na biso lelo soki likambo ezali ya bandalunga ye autaka na commune mosusu mwana tanga kombo ya te soki lelo elomba esali ya bandalunga oyo alonga na commune wana ayawa akokoma na combien de temps tokosepela na ye soki asomi na bandalunga soki azofutela bandalunga me tokozala mposa na ye me ye azali kovanda esika mosusu aza koya odige awa etambola bongo te président ya France akokofanda na Belgique te président France esengeli na ye afanda na France mpo soki catastrophe bien yo mesalami ayeba ndenge odige nakozomela susu nakopesa mbote na mama capitaine Jus mpo namoni ye na maboko na ye bandalunga ekomi sécurisé kulu nazali susu te lamuka 2 heures lamuka 4 heures okomonaka eyoma ezali te merci papa Longange papa Antolo Ngange toyebisaki papa Antolo Ngange ya kosomba wana bebebisa papa Antolo Ngange papa Antolo Ngange yakokuta na bandana parce que apparemment nayebi te eloko tozongela na eza kozanga kosala mosala po kozanga kovanda
na bandal. Soka sombi na bandal, nde bon dimi. Ouais, soka sombi na bandal bon, ça va un de point où tu peux se prendre. Mais tu sais quand mingi asa la musala. Ba chaki wana na commune kwa sala musala. Et c'est ngene été zo kambo na ça bidembe za ko baro là. Donc pourquoi? Acha wana libenga na to lingi ko côté. Ah mais libembe na ça va ça et ça va $120. Ouais, il y a pas de côté de mélange. Bongo et au monde na soki misala ko sala maté. Bandalungu e komi zelo, bandalungu e komi mai komi ko telema parce que muto zo diriger biso ma trop. Donc après ça, acha mosala liboso. Biso ko papa to lobela kamoyo, to ça papa encore ngari a dans la vidéo oyo. To c'est que soit soma la bandale, soit tu le vois. Avec un bon c'est la bongo. Ah, na c'est pas la question maman journaliste. Bon mais l'élection ça pembeni awa. Asomba te, élection ça pembeni. Donc biso donc au pouvoir na biso dans la bande. Parce que la bande on a pas spécialiste. Spécialiste ouais c'est que ça la makabuya. Kelas spécialiste ouais c'est makabuya. Ya kermes. Spécialiste est au la balabala. Tout ça pas spécialiste gars. Tout ça tu as été diplômé le temps. Tout le monde va diplômé va c'est le côté. On rappelle ça là, va diplôme là. Mais tu retiens la la spécialiste, il y a culture et art, il y a bandalunga. Spécialiste, il y a éducation, il y a bandalunga. Spécialiste, Rolanda Mamina, Mamina Robaché. Et vous pouvez le sous-souter. Vous vous mettez ça à trop. Mais tant qu'on a plus sur la rata, on va la bandale finalement. On dit que ça la montre pour la bino moko. La bandale. Comment les millions sont dans la bandale. Vous pouvez sortir de la bandale. Spécialiste la bandale. Spécialiste la bandale. Spécialiste la poulou, na ba foulu, ya bangungi. Nous sommes dans la bandale. Mais finalement, nous ça bandale on va république maman je vais se CPLI. Pour ça raison ça na motuna na yo na représenter ma condoléance ya na frère na Marco Loma Kamba. Oh surtout fait la papa la biso papa le maman Tcheko Longa et son âme repose en paix. Na raison la sous maman je comprends tu veux maman na biso na banda to ya commune mususu te. To ya osala nini? To osala nyonso na bandalunga. To osala nyonso na bandalunga. To ya osala nini? To ya osala na bandalunga. To osala na biso awa ngana bi commune mususu te. Parce que ngana bandalunga ko mela na bandalunga. Na ko so maile na bandalunga. So ki je essayé biso sala maile na biso mais. To ko sala maile na biso. Ata parmi ba neveu ba nièce la petite sœur. On remercie ce moment journaliste dans un hôpital ya kitoko oya bande on a biso église à Mangembo na kopesa papa Espérance makali mbote hôpital ezali maman ina éducation bakela service ezali ngana su diplôme na ngana na salon ya bandalunga na su diplôme sur mboka mokaya mais dans les parce que au lieu de diriger Bandalunga sans pour autant de la Bandalunga parce que nous devons diriger Moka nous devons diriger Bandalunga et c'est rien naé azala na Bandalunga aye ba Bandalunga nini Bandalunga ezo pesa biso nini c'est ça au moins pour la makamuchi soana tout ça tina ngote Bandalunga ezali pour na bana Bandalunga bana Bandal donc l'université ou université la Bandal mais je crois bientôt là avec biso pour ça l'université ezali possible. Le roi est comme bientôt. C'est vrai que le roi est comme bientôt avec comme c'était. Le roi est déjà bientôt, comme c'est déjà bon. On a attendre la piste de biso sur la bandale de Kébu. La bandale de la commune. On est là pour s'aider. Moi la bandale aussi, maman la bibliothèque, la lemba. Parce que bandale va clôturer tout le ah merci maman na ndeko pesinga sur loba na ko bandela koye na bandalunga bise utaka ba Congo kamia utaka ba Congo kitaka na bandalunga tozoka fufu na biso kinya na bia maman kile kina pata boko mona ba fufu te azoli esa bandalunga na invite to kala basu no koni tozana tina makambo na te tozana soki to biso ba régime les zones biso tozana ba mai be électricité tozana ba mai be pour maman on va dans la commune de Bino bengana na boyate je salue Papa Jules Moulazinga, mes condoléances à toi, à Jean-Baptiste Maman Titi Boulabanga, je salue Maman Noël Boulabanga, ma tante personnelle et privée, Sabina Mou, professionnelle. Alex
Tokyo à Ngai, Bélé, Rachou, la personne beauté, Laetitia Bilonda, la personne beauté, ma copine Amina Beaufrère, la personne beauté Bélé, la personne beauté Bélé, la Mona Katoka, la personne beauté Bélé, la Mona Bosami Bolimisa, la Mona Miko Kinshasa, la personne beauté Bélé. On est content de faire l'émission à Bisso. Ah, maman, c'est pas le coup là, on a Bisso, on a bandé la Bisso, à Paris la Bisso. C'est pas vraiment ma casse sur Olinga Boye, mais l'émission Boye, ça la va toujours. Donc on fait ça ma boue parce que la lumière est à bandé. Donc pas la Bisso, le Boye, Boye. Ah, quand la mine que on a marqué, on changer. Parce que spirituellement, tous gens là-bas, parce que nous avons miné, on a bandé sous. Papa Espérance Makadi, on a béni, tous gens là Pascal Mukuna, la SKACK, tous gens avec l'église catholique, parce que catholique est au changer Marna Chassa. Donc maman le Boye, n'a pas ça. Monira, on a Timothée, n'a pas ça. Ndebonanga Basson Kitoko, SK agence à Paris. N'a pas ça. Moté na maman m'a pas tassé les J. Maman a battu sur Bandalunga. N'a pas si Marilou, n'a représenté sur la condoléance la famille de maman. Maman mettait Djoboké, le pas d'autres pour faire là. Donc on a vu sur Tozala na Mawa. Mais Bobo Sanaté, tous on a toujours na Bandalunga. Bao Basali Banda, to Sangsa Maele, to Sangsa Boania, to Sangsa Nyoso, ko ete Bandalunga na biso et Keneli Boso. Bandalunga et Sengeli kozala kaka kenge salaki. Soko kotambola malamu te na Bandalunga ah to kote ote. To pe tozala tina na ote. Bandalunga e kozala dirigé pour la Bandalunga. Merci. Remercier la personne de la grand frère Nara et la Durban, boîte et ça c'est bon. Pour quand même on a boîte la Durban. Mais bien avant le sultan, donc boîte la Yo Galaxy Club et quand même on et vous savez quand vous faites que maintenant le lot de voilà. Mon territoire, Fabrice Labaya mon frère, mon territoire, Papi Kabassé les locaux à droite, mon frère, James. Donc papa n'a effort perso. Mon territoire n'a pas dit la France. Mon territoire n'a pas dit équipe sur HPI, Boris Gaël, ma copine Maï, Jenny Mawes, je les salue. Merci Darius, je suis Moutos. Moi, je ne verrai pas d'ailleurs. Moi, je remarque comment merci de ma chérie, bisous à toi. Quant à moi, je vous dis merci. De l'autre qui, ça m'engage que les autres,